Ma Mission TV, le miroir du monde. Mon côté biso asali ba chantier belé mais de préférence il faut acter la biso pe abongse la biso likambo etali train bande ko aider biso makasi na transport train to futa 500 francs lelo to koma mona transport c'est comme 1500 francs donc et ça va passer asa l'effort azon c'est la biso train ezonga parce que soto ke ba kota kitambo ba buka ba rai donc rai eza lisusu te batonga bandako batu lelo bakoma bavanda likolo ya rai toyebi te et pourtant train da biso tokende ti gare centrale voire même ti na aéroport toande kokende na rai mais train eyaka lisusu te esali bane ebele vraiment train eyaka te awa tosengi na mokonzi ya mboka asunga biso azongisela biso lisusu train na biso ebande koyede population makasi sikoyo bandako etongami partout boye pembeni nayebi te soko est-ce que penda rai ekoleka boye na bandako eza pembeni riske mpona bana baza awa eloko ngai nayebi ke gouvernement azaka gouvernement na ta ya kabila nzela oyo boulevard ya le 30 juin ezalaka moke mais ntango alobi keno il faut kopanza bato bapanzaka gouvernement akolukela bango solution to bato baye kokota na makasi na bango gouvernement aza na makasi ya koleka bato wana. nasengi président de la république papa Etienne Tshisekedi donc a aidé biso azongisela biso train na biso ezonga marche ra ezalango bien baya ba réflexionner yango bazongisa train soki babakisa bawawa sika babakisa po esunga biso na transport to ala difficulté makasi okoke na re na 6h on se retrouver au bimi na 9h des habités pourtant train bande ko aider biso à 6h ezalaki deuxième train ezalaki ya tosengi na président papa Félix zongisela biso train ezonga po aider biso na transport. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bonjour, na bande nyonso o vraiment botala biso na Ma Mission TV, chaîne en référence na kati ya République démocratique du Congo, to pesi nyonso bambote partout dans le monde, surtout na niveau ya Europe, Amérique, Afrique, Océanie. Martin Engi azana toujours pour la sabino ba actualité ndezoleka na kati ya mboka na biso. Ndena lobaka ka vitesse affichée sur la likambo na lukisu makambu lelo pona la sabino toza awa na Tchangu na Masina Petro Congo. Biso tutuebi chemin de fer ndenge eleka banda gare centrale et kotati na poids lourd et yati na kati ya Masina et kendati aéroport international de Kinshasa. Donc nzela o bozomona oyo rai bandi banda na gare centrale et poids lourd et koti kingabwa et siko na Masina et keti na aéroport. Donc bomona rababilo msu aéroport et la nzela oyo po ekendeleka non par Masina. Mais to kiti na terrain pour tout la sabino tout le monde a ba projet à rebeller tout le monde a payé 5 chantiers il y a président Outi Kobima Joseph Kabila bah ça peut ba passerelle tout le monde y paye 100 jours il y a président Abiso Félix Tshisekedi bah ça là bas saute mouton tout le monde yango mais ceux qui babilo monsieur ezate na mboka tout le monde a batsa là on ba projet mais rai na biso oyo ezali bomo na rai na biso ezali ya fierté ya mboka na biso mais eza pasi pe mawa rai ekoma tina niveau ya bwe ba train eleka lisusu te nzela oyo ko aider batu pona ba transport et faciliter batu balongwa banda bakingasa ni kuna bakende ti bazandu na nzela oyo eleka raté même si soroke na kitambo nzela oyo kitambo ba train eleka lisusu te eza vraiment soni pona mboka na biso komona biloko ya valeur boye biloko ya bien mais esala lisusu te et comment nango salité banzela oyo ebukana yango moni lelo tokwei na Masina poto la sabino ke mboka na biso to lela il faut échanger tandis que biloko ebele oyo eza déjà na kati awa et qu'on peut servir population et qu'on peut aider pour la économie en mboka na biso mais eza pas si que tout monde a ba chemin de fer rai oyo ya biso ya RDC et ça la soute pendant temps ebele nzela ebeba na bato bakomotonga banda kulikolo ya rai alors toza pena bandeko oyo baza vraiment ndinga ya quartier to robenga ba poto sur la pour na rai. Pour Ma Mission TV, tozana pour la sabino, ba actualité tout ndenge Martin Engi vitesse à l'obara pour essayer ça ba Pablo Sita l'économiste na ba Movie Chikito Mushashino ba Moro Bombito ba Bingshing. Mbote mama? Mbote. Mama a tozana rai na Masina Petro Congo. Alors maman, pour Ma Mission TV, tu es juste poto larsa.
ba image oyo ekenda sango ya rai na biso oyo ekomi likambo ya soni biso tout toyebi ke ba train ebanda koleka mais tomona train zoleka susu te tomona nzela ekufi tomona bato bakoma oteka likolo ya rai tant que oza mama moko ya quartier nalingi oloba no muke bato nyonso balando mpona rai oyo. En tout cas, merci papa. Donc, c'est ma toute première fois dans mon journaliste qui est dans la rail pour tout nabiso. Pourquoi très les canaux sautés? En tout cas, c'est vraiment ils a pas ici parce que mon continent biso a sali ba chantier belé. Mais de préférence il faut acter la biso pe abongser la biso likamo etali train. Train mané ko aider biso makasi na transport. Train to fout à 500 francs. Les autres comment on a transport c'est comme 1500 francs donc et ça vraiment passer. À ça l'effort azon c'est la biso train ezonga parce que soto ke ba kota kitambo ba buka ba rail. Donc rai eza lisusu te batonga bandaku batu lelo bakoma vanda likolo rai to ebité et pourtant très d'abiso to kende ti gare centrale voire même ti aéroport to ande ko kende na rai mais très ya kalisusu te sali bané ebele vraiment train eyaka te awa tosengi na mokonzi ya mboka asunga biso azongisela biso lisusu train na biso ebandeki koede population makasi. Donc il y avait beaucoup de gens oyo bazalaki na difficulté ya transport bauta bampasa musika donc train ebandeki koede bango des fois même maluku po akende ville awa dépenser ka 500 francs les retour mais lelo oyo bakoma dépenser ba 5000 mpona kaka kokoma na ville yango tosengi na mokonzi ya mboka azongisela biso train lelo ntango toloba bambouteillage etondi na mboka na biso mais rai oyo ekoservi mpe biso mpo bambouteillage ezala te na mboka na biso surtout bato baleki ebele baosela batransport na bare mais bakomata mpe par train bake mpe bamisala na baville mais toyebi te soki okobakisa nini mpona yango. En tout cas, pour Nayango, train et on est quoi des bisous. Ils ont aidé bisous ma case. Il y avait beaucoup de gens au Baya causé la train awa. Ils avaient qui ont ça la détour. Et ben dès qu'on servi bisous transport, ils qui m'a pas cité pour la bisous à tout. Tous en à côté. Na batu ba uti ba bibwa ba passa train bandé ko servir bisous. Yango na osenga kana mokonza mboka ameka ko revoir. Il faut le babaze belé ba gouverneur Gentini Ngobila ba président de la République Félix Tshisekedi yo sengi nani. Na sengi président de la République papa Etienne Tshisekedi. Donc a aidé biso azong c'est la biso train na biso ezong en marche ra ezalango bien baya ba réflexionner yango bazong sa train ceux qui ba bakisa ba wa sika ba bakisa po sunga biso na transport to la difficulté makasi oko ke na re na 6h on se retrouver au bimi na 9h des habités pourtant très bande ko aider biso à 6h ezalaki deuxième train ezalaki ya to sengi na président papa Félix zongi c'est la biso train ezonga po aider biso la transport mais to moni bino na quartier bokomo tonga banda ku talande tibwe na sir Moïse azo filmer distance na rail auto ba chemin de fer to mo déjà clôture ezana banda ku eza awa na ebité par rapport à tayo mo za risque te que train zole kana vitesse mais tala banda ku ezaka ka 0 mètre na nzela. Effectivement, ça passe parce que tant au train les canaka banda kuna biso côté boujaka. Et boujana mais to senga na ye azwaka solution ya côté les biso ameka ko bongsela biso ona biso babita ya rail koto bo to za la paix ne sika bien tant train les kana et des biso te des fois train sur les kani et sunga biso na transport banda ko za pembeni a aider biso kaka za mokonza mboka a aider biso. Alors merci vraiment ma mission TV to kende vraiment to zape ba image mususu to la sabino ndenge chemin de fer yango et beba vraiment donc oza pasipo to zana toujours pour to la sabino ba réalité tout tant to le la bambouteillage to le la ba transport ezate mais au peut transport ko aider pena population tout ya Kinshasa mobimba en tout cas mboka na biso tolo basoki nzambe te ma trop tozo ba image après tozonga sima total la négligence vraiment on a train ba négligence là oyo moyen train eleka ezate merci vraiment. Non, tout ça là yo kai kuna salite
Bonjour maman. Bonjour papa. Maman toza. Awa toza na Petro Congo. Na Petro Congo na commune Masina. Na veni mutualité. Alors maman toza awa na Petro Congo na Masina na Rai awa. Na Rai awa. Toza na Rai mais ma mission TV tokwei awa. Tomoni ndenge train eleka lisusu te, tomoni nzela ebeba, tomoni batu batongi banda kupembeni, tomoni wenze komi likolo ya Rai. Na ebite mama eloko nini oyo esaliti Rai na biso ekoma négliger na kati ya mboka na biso boye. Papa ezalaki yo mabana ginga bwana bana Masina ngwana Rai ekoma bwetre elekaka lisusu te. Tala banzela bakangi kangi moye to dusoleza te. Bangare ekome ebele na Rai. Wenze kome ebele toza na posa wenze oyo elungwa trezonga ndenge ezalaka. Batu ya likolo kuna bakomi na souffrance ya train. Bazoleka lisusu te transport ezate. Transport ekomi passe. Tozalaki ozwi transport okoti na train oyeba kitisi yo awa. Mais awa tokomi okotambola makolo ti oyo kokoma na Masina. Toza na posa trezonga balongola bangar nyonso na Rai trezonga papa. Bangar lobano na mwa lingala mwa bien bangar batu musu ba comprendre te ngar eza nini. Eza bandako bango bacheche ba maison bazotekela. Yango na nde toza na posa elunga po trezonga na Masina. Alors au sengi nini tomona maman combien de temps déjà et sali boetira et comme négligé ba train les kasute. Bon esali mwambula mubimba na kolobe mbula na ndambo. Esali na Rai oyo. Sikonde batu batongi banda kulikola Rai pour Rai eza nzela oyo eza transport na biso il faut eleka mettre les kasute batu batongi banda kulikolo wenze komine ebite soki okolo bani na bakonza mboka nyonso ba Hollanda parce que train oyo déjà Rai oyo eza pona bien na biso pona transport et des populations de bambouteillage ezali nde tolobi boye très alaka bien pona biso na Masina baluka batu oyo bazoteka na Rai basala bango wenza munene ulive koma munene po bango ba matakuna bake koteka tolingi lisu na Rai te bapanza ba maison oyo Rai etika la pwelele po tozwa kimia tozwa ka transport ya bien to koma na banda mama tango lobi bapanza ba maison no ki jeune moraza kuna gangi ndoki donc c'est que nini bon jeune na lingite po ngana loba ponde na loba boye sale mutema pasi po ya zoteka awa yango na jeune na azoboya siko olobi nini est-ce que banda ta onyoso est-ce que ba konzi moko déjà ba leka po ba visiter batala Rai ndezala na to mona ba konzi te papa po soki to mona ka ba konzi mbele trezonga na Rai oyo tala ba papa nde bazo souffrir bo uta musika babibwa wapi bakomi ko souffrir na transport. Alors merci vraiment maman ndenge toye na Masina Petro Congo pendant la chemin de fer donc Rai o ebeba mbote maman mbote papa maman tala caméra ma mission TV wa tubalando partout dans le monde to moni ndenge Rai ebebi yango moni toye siko a poto la image partout dans le monde batala biso ba fierté déjà ya mboka na biso oyo mais eza négligé Rai ebebi ponini propriété ezate twana posa misala twana posa baba lukila biso wenze moko ya bien balongola kuluna miyibi ba fazer ba fulu yepo soin ezate faut tu la biso te ba fazer ba kuluna ko kata batu machette banito lingi sécurité ko bota bambongo ba pareil tout lingi sécurité toto zala kimia malaise ya ala ndela makambo toto zala kimia merci to kitia potoka Masina kululu ya mingi mbote baba boni santé kimia ver la santé kimia zali santé kimia tembe mémoire kaka ya tendresse ya mboka o santé kimia te ponani pour faire mambo ngade to vivete siko to koi awa na certain na yo na Masina Petro Congo o ezali déjà Rai o edaka batu pona population ya Kinshasa mobimba parce que Rai ekiti aéroport et outi aéroport to moni bande ko ba maluku bansele bande ko bazebe ba kinkole ba yaka tellement ebele ba lekaka na nzelo ba kendaka Tiville
bande ko pe ville balekela kaka mais rail oyo eza négligé na Kinshasa na biso eloko valeur nde yango oyo papa tala condition to faire ta mboka oyo condition pas ya pasi ça ba meso te quitter mapato le wana na ku ezate ba jeune pe mo bulu be sete pour la nini ba compagnie be ezate ba tata oyo pe mikolo yo ba chômer donc gouvernement difficulté mbonge mona te donc mbo donc kalapete aba français ba la classe ba classe pour nini pour mbongo ezate to ki awa karaté awa classe ofele hein papa mais to ebite ke so be classe za ofele to ebite so disant papa kitaka moke awa tala banda ndenge tanami awa ba dongo bato bazove nini ba difficulté passe le kanimi gouvernement e bongi santé papa to bonga tala sione na zobima et c'est ça madame na zo kuto ko faze ala mo katira li musaula zala passe papa passe le kani gouvernement de bongi ça papa gouvernement e bongi ça boyote tozokofa papa tozokofa tala malili bangunji tout ça banini bato bazoveye boye mais pour la rail siko lobino sengi ni na gouvernement de babongise la biso makambo nyonso to bonga papa to bana pe kolia tongo midi pourquoi tant de réseaux chômés papa est-ce que bonde ça madame alors merci vraiment, merci ma mission TV, chaîne à référence, merci na bande ko tout au bota la biso, to kitera na terrain poto la Sabino, to za rapon na musique té, mais to za pona ba image nyonso poto la Sabino partout dans le monde ndenge réalité, to kita na terrain to la sa vraiment ndenge bande ko ba benga biso, yango moni Martin invité sa fusée sur la Likambo, nazara vraiment ndenge mona batute, to za place partout, pona la Sabino ba réalité po SCP ça ba Chikito Mushashino, ba Pablo Sita, ba Moro Bombito, na niveau surtout il y a Paris, bah tout Hollande biso, bah junior langue, na niveau estate, bah ça on a toujours vraiment batalaka, bah émission na biso, bah landara biso, surtout bande on a biso, bah ça partout, donc El Peric, agence ya solo, ya voyage, vraiment, bah zote kaba billet na prix moko ya bien, surtout na Congo central, bah là vraiment El Peric et koya wana benapo et la semino ba réalité ya ba comédien. Tout oyo baza ko landa biso partout dans le monde. Alors Moïse Kim na niveau ya caméra toza na machine awa na machine Petro Congo to ko la samino rai ba difficulté za ngalo lobake bande ko na biso o vraiment ba okamba mboka na biso Kinshasa eza munene RDC peza munene tokanga maka ate na ba Gombe tokanga mate na ba commune moko o tebike ba député moko ba fanda ko be ba ministre moko ba fanda mais toko ya na terrain pour population oyo sans bango batu ba okamba mboka bazate mais population bazonyo kama surtout nzela oyo et comme vraiment na difficulté rai o to benga eza fierté ya mboka na biso to mona ba train ya mindele to mona ba rai ya mindele ndenge ba s'organiser pembe na rai za ndenge ni mais tala biso pembe na rai na si Moïse omona Moïse la sa image pembe na rai to mona da mususu bandeko ba tumba ba dendoa bandeko ba tumba ba posoa mais tandis que il faut organisation et à la place il faut ba mabanga moko ya bien et là ça symbole que rai et zali awa merci vraiment papa olingo barsanini oningo barsanini na ma mission TV at Hollande yo mbote papa toza agir c'est pour na rai to lobela na ebité soki bokolo banini premièrement awa elo na senga na gouvernement rayo ezalaki elo moko bando sunga biso pona transport surtout neti bato bazouta ba paska ba boye bana facilité bango pa bima ville noki mais banda awa skana ekomi pasi mingi tala bato a moto ne batandami bato mofuta bambongo ebele po moto alongwa kuna pa kendo koma na ville il faut mona pasi il faut débat asala nini mais po moto aleka na nzelango bakulu na pe bazebele moto azoleka na difficulté moto azobima na mwa chweke na ye mwa ezate tala ba mama ndenge bazoya boye banda na po kuna basoda na bavandika bazosenga biso ka mbongo basoda wana musana bango basenga nde mbongo me basala musala te mais or que pas bango baza pona bakengela rayo ezala normal gouvernement zongisa no rayo ezonga normal que non so ki to alongoli rayo atie presse biso to bandoleka na ça normal wana na osepela na gouvernement alors na asenga la papa Chichi abongisela biso rayo très zonga normal ndenge banda osala
wana mais siko bandako tongami partout boye pembeni na ebite soko est-ce que penda raye ko le kabwe na bandako eza pembeni risque pour na bana baza awa bon elo nga na yebi ke gouvernement zaka gouvernement na ta ya Kabila nzela au boulevard le 30 juin ezalaka muke mais tango alobi ke no il faut ko panza bato ba panzaka gouvernement ko lukela bango solution to bato ba ye ko kota na makasi na bango gouvernement za na makasi ya koleka bato wana ya kolongola bango nyonso ndenge ozomona boye bako panza na pe basali nzela biso tozongi normal. Alors merci vraiment na Jacques Ochudi na niveau ya Turquie vraiment balobi bilamba solo merci na elle Perrette, oh vraiment, les agence à voyager bien. Bateau, a besoin de voyager, surtout pour contacter M. Eli, na El Perrette. Agence a bien vraiment, oh, ils ont ça la Makambu. Bah, billet, il y a moins cher. Alors, merci vraiment, na Bandekotou. Merci na Moïse King. Merci na famille Mama Mission TV. Merci na Bandekotou. Oh, vraiment, Bozota la biso, bah, Pablo Sita, na niveau et à Londres. Ma Mission TV, chaîne à référence. Martin Engi, vitesse à fusée sur la Likambo. Merci. Ma Mission TV, le miroir du monde.